que ce il fait à Dembélé Karine ya yoni nakati. Hein? Ya yoni nakati Pamela Shekola. Nga franchement, non que la comme mawaya. Bako ko fingela yo mobali no ya koko pamba l'internet. Pourtant on do finga wana. Tant on sa makamwana, bako fingelo ya koko. Oza femme mariée. Hein? Mais oza no solo baki no ndinga na zabwe ngana sambela ngana sambela. Mais sambela makasi. C'est ngana nzema peso bana. Po bando ke poto kuna odo zoaze mité. Si ngana kama ku koko ya Kinshasa kokyo te na bakisi azem po zoazem. Et bon on a poto kuna kutuba yo. Yo Pamela Shekola. Hein? Ezara nini yaya. Franchement, yo mo lingi ba fingela mobali no na internet. Na tio défi Pamela Shekola. O sa ba live na yo na ndako zo fa no fa ne pas mutu. Préférez que ba live no sa la kawana. O ka bala ba o ganga bala ba lo ba français. Et mon na keda le panga eza ndaka ba. La kisangai chambre la Pamela Shekola. La kisanga cuisine na yo, la kisanga douche na yo, la kisanga salon na yo, la kisanga nyo surtout la kisanga non ndako on fa na kesa yo. Ngala so défi. Bino tout ana Kinshasa awa. E Karine zaki ana kin. Bino tout wana. Bek malana ngula Karine. Bino nyoso. Ba Jaël, ba Cynthia Wadol, ba yo Pamela Shekola, ba dani susu boye ke bele wana. Boye ke bele liste mulai. Sur la mama site, ce total mama site c'est 001. Donc tous en number 1 mukonja bas. Il y a 001 blague télé loi sur le biso marambia. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama mnaona ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Kotozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc aluta continua. Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Yabino Sida Bilé la confirmé. Nana Roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida Bilé la ndenga ilusa. Victoria est certa. Amen. Les plaisirs est partagé, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria. Et bien, je suis là, Jemima. Il est le gros bébé de la presse congolaise. La giga la binota. Voilà. Le quoi l'œil. Voilà, c'est ma caméra. Merci beaucoup à mon boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier. Nadala, c'est mon boss, le boss charismatique. Moukoulou, JB Koumalouta. Voilà. C'est ça aussi à Georges Louboma depuis Dallas. Merci pour notre soutien. Akim Pemba la main électrique, mon frère de Kala, mon frère de Dedon. Moi, oh, juillet, t'es Akim. Joyeux anniversaire. Moi, mon médaille dédié na yo. Akim Pemba depuis la Belgique. Il y a dit ma bibi, mon connaît double commune à Paris. Il y a Devin Touloulou de Bruxelles. Dani Mouyenge na Paris. Donc, da. Oui, j'ai mis ma gros bébé de la presse. Oui, là, c'est ma camoule, le libisonine. Il y a un solo, non, moi, ça va bien que Pamela. Moi, ça va bien que Pamela Shekola. Je vais expliquer ma bébé. Parce que, mon internet, je comme église totiquement. Parce que, on a tant qui me sala, oh, on a TV, on a logique, mais ton côté internet, on a logique, oh. Na bido c'est internet on lingala ngo logique hein mon film campé il faut que lobé là. Il y en a qui nous score direct pour comprendre maman ils ont PC là. Voilà si je me permets aujourd'hui dans les canaux émission parce que d'abord on a la carte kitoko na rompo luputa la banda le tout caché maman Angèle. Place masangama lili sikrama lili dans ce polingi au vert au tout à ezala. Chez maman Angèle n'a pas le poutre à la bandale so tunika wana ba yamba kitoko kutaka les grands gérants azawana yamba bino bien. Voilà. Pamela Shekola le nene expliquer no ma bébélé. Pamela Shekola yo na Kinshasa awa na RDC. Obanaka kosala na chaîne no babenga ngo TVS1. Oyebana ate. Moi personnellement na yebaka ate. Tant que maman kelo ça ne m'intéresse na tunga Pamela Shekola ana kina sala na asala pe la TV ya bisa kinote film habité na maintenant moneka ba dans le kaka ba kin ba nini ba nini TVS1 la bengi mutu nanga Charles Mbuyikana na se renseigner bien asala na TVS1 mona batatunga bien asala na TVS1
so na le ba lelo ba poani lelo Pamela Shekola yozo le ba ke no ba Yvette Kalombo azo diembe la Karine Mokonzi yo pe na Kinshasa tongo daki na Kin Pamela yo diembe la Karine combien de fois yo na Kinshasa awa star nini oyo yamba invité nini oyo yamba ana kinazate ata musée motia soko na o émission on a mara musée tel azar ezate yo zalaka mutu moko boye so papa Karine no sa ba clash na ye sa ba bloko na ye ba buzz na ye ba délire na ye yo ya na tanga oyo kanga Karine a parlé au comme sur 12 heures bas pour ça l'émission ba Karine a même si mbongo ba lambi Karine a Melisio, elle fait comme 15h, 16h, Karine a payé mon transport aux zongi. Et bon, yo tango bon ba so émission ya Karine Mokonzi, o sala ga ba émission so so ba buzz. Yo ba no diembela te. Te ba no diembela te. Na mokili o muta diembela ka mutu pa zo makambu. Sko so il veut ta diembeli Karine ya yo ni nakat. Ya yo ni nakat Pamela Shekola. Non franchement, non que la comme mawaya. Parce que tu es une femme mariée. Moi célibat là azala kana pona a s'occuper la mobile na ye a reçoit mobile na ye mais so yo moi célibat au confond de reçoit mobile na te ya mo na basi bibele be na poto ba otika poto boya kala kini ko luka basi pour ani pour et na basi bele ba na poto lo ka ba bino ba Pamela Shekola on attend ya ko s'occuper la mobile na te yebi mon internet bien mon internet da ba mon ba délire mon da buzoba papa mama bakwa ko fingela yo mobali no ya koko pamba l'internet pourtant on do finga wana tant on sa makamwana bako fingela ya koko oza femme mariée ndio oza zo baki no ndinga na zabo ngana sambela mais sambela makasi singa na nzema peso bana po bando ke poto kuna odo zoazemi te so ngana kama kutu bakoko ya Kinshasa kokio te na bakisi azemi po zoazemi e bongo na poto kuna kutu bango bala na médecine top ozo akazem te suko faut dozem na Amérique na Londres il faut dozem wat Pamela Shekola parce que ndengo zawana bakistoko zozozwa zemezo kotate bloko to sala zemezo kotate ce que to ebité dans comme kindoki et puis au lieu de la concentrer on lelela nzambe pesa ngata mwana moko po senga libala ezalaka basani epasuka. Papa outi musala boye bana baye koya mais papa est là, tu nous as amené les bonbons, papa les chocolats, papa les quoi mais yo bana basenga bongo te po nini olo luka ota la concentrer o senga nzambe apesa yo bana yo te o link ko sa ba clash na internet ba live na yo ko finga bato ba ko fingelo mobali no ya koko pamba Pamela Shekola leo na ina peso concert que dans moi la moisi yo ndongo za bongo to ke na ngba logique Pamela o to ko ke na province na Nantes kuna na province na kuna na poto pa ba belle famille ba bengana ko zonga epwani makambu mabe ba bengana opwani comportement be ko vana ndaka libala te ko vana ba semeki te ba bengana na province oyo ko zonga na foyer ndo zawana yo ndongo za ba tumsu oyo finga bango ebele bazamba bala te ba femme seule ba chérie na bango mais yo za femme mariée maman yo mali les sala bino ndeli basi muso ya poto c'est que exemple comme maman Léontine Doli maman moko femme de la maison maman ba la fierté ya basa poto ba évolution sur na Londres ba basa le coup ma basa poto Yolande Lutete azana avec s'occuper na papa aza ko prendre soin na papa basa pote belé baza bazora so papa bon mobile na bon mais yo Pamela Shekola ezara nini yaya franchement yo moko lingi ba fingela mobile no na internet ngai na peso devoir na tio défi Pamela Shekola o sa ba live na yo na ndako zo fana ne pas mutu préféré que ba live no sala kawana o ka bala ba oganga bala ba lo français et mon na keda le panga ezanda ka bato mo pex ba kolonda ko teke no oboka ngami no ko te po ezanda ku na te ba beng ba 20 ko 25 la kisangai chambre lala Pamela Shekola la kisanga cuisine na yo la kisanga douche na yo la kisanga salon na yo la kisanga nyo surtout oyo la que non ndako wonu vana geza yo ngala so défi
Et puis deuxième défi, Pamela Chocolat. La qui s'abisso elongi ya Coco. Tia photo ya mobali na to mona ya Coco. Yo ka eso ni poani, c'est ko linga mobala bien te. Pour qu'on soit linga mobali na nga ti boga. Non bombe poani, so la sa marié. Non la sa mobali na nga. Batuku ba bala tete ba Karine mokonza bala tete ba neko la sa ba dondi na ye ba magi ba za ba ingrat. Ala ki sa ba ona mususu kuna ba za ba ingrat. Ba fuli bango ba yeba na kati ba yeba ni ba komi ba ingrat. Yo Karine pa ba kino a fula suma mbali moko te. A fula te. Mais yom to na oza marié soi-disant. Pour to ben encore soi-disant. Obomba ya Coco. Pamela Chocolat on a passé moko mabe moko awa na Kinshasa yango na passé on rattraper yo odozo mabota te ngana on peut se constater que ndeko na mwasi ole ko zo rabaté on sa ba live ya ko finga ba Karine ya ko finga ba Yvette ya ko finga ba tunyo surtout zwa ton na yo ya ko la concentrer ya ko sala makam o eza malamu et on sait comme eza na valeur pour na honneur na yo na respect na yo et surtout respect ya mobali na yo. Parce que tant que ça la bonne bato ko fingelo ya Coco le oyeba ngaka ko finga parce que to bato finga ya Coco belle famille baza ba yoka bon c'est pété na ndeko la bango respecte-toi maman tu es une femme de la maison tu es une femme mariée mais toi c'est même sa valeur voilà des défis on a la pesio et non pasté o la singa ndako na yo place ovandaka o la singa cuisine o la singa toilette na yo o la singa chambre na yo c'est bon nandimi que personne la baba là il venait pas na yo. À part yango, la que ça m'appelle sous photo ya Coco. Pour on dit Coco, le Coco dit le mabe yango no banga kae. Oboya ko lakisa mobile na yo bomba kae. Et puis tika ba clash ko bana siko na pekisi yo. Kota mabolongo ta ya 2 semaines, senga nzambe oya pesa ka mabota, apesa yo bana. Et c'est ngwa libala eza basane lela. Banzungwe pasuka, ba verre pasuka, wande senga libala, ba bébé. Inge! Et bon moi na poto yo ka sentiment. Yo Pamela Chocolat na kata kin a oyamba kata invité moko te to mo ata artiste moko yamba te yo bana ko envier Karine banda soki mu colonine yo poda mo landa ya Karine bino tout ana Kinshasa awa e Karine azaki ana kin bino tout wana ba kumala ngula Karine bino nyoso ba Jaël ba Cynthia Wadol ba yo Pamela Chocolat ba dani susu boyake bele wana boyake bele liste mulai. Malanda bula Karine, boye pas Karine on laisse Sabino, on late Sabino, on câble nous bongo, on même plus personne ba relation, bo bénéficier bino tout na sima Karine pour ça boza lelo. L'ingratitude est condamnable. So l'ingrat na vie, hein, habité. Cause ingrat na vie, ça du soumouin. Et vraiment le soum. Ce qu'on a tout nous Pamela Chocolat. Relation na yo na wendo zalani. Non tant nga comme on soutela bika yo na wendo relation na bino mbale za landeni yo na wendo yo ana Kinshasa awa kasima musicien ou basima ba Kakol basima musicien Kakol a marié Kakol nga bengano ono ngalo ke banzela nga te nga peka no ke nzela na o ti anga liboso combien de fois Kakol a bengano Pamela yo combien de fois ko diembe na ba artiste. Heureusement parce que on peut madame ayele ba pesa valeur na basi na bangola ti Kakol nga respecta Linda Mondele na ye asedate na babuzoba na yo asedate so na ye ngomoni ngai ba ngani na boye ba biso oyo to benga lelo ba charge to koti makambo parce que to moni bino tout awa bo bénéficier na Karine bino tout awa bo suba bes na sima Karine mais bo comme ko finga Karine au lieu d'ata mutu moko te bino tout non, ça n'est de trop. Comment tout le monde va te veiller par contre sangler boy. Il y a peut-être côté dans ma cambango. Toi ba charge. Toi ba charge quand pour na teke noto le baka makambo Karine te. Ngana kin abo na zo ton so na Karine mingi te. Bonjour, bonsoir, ce côté na événement. Na zo ton so la mingi na Karine te. Mais so na côté makambo parce que na moni mutuka moko bo sangler ba te belé bongo ata bino monka ata mutonga za la mabengo. Atema bola muna sele bino pour le boye balé Pamela Chocolat zaka et l'autre côté na TVS1 ozaka et l'autre côté na TVS1 yo Pamela ozaka na netili nzanda kuta bien yo zaka na nyango nzambe konyo bataka na moto ozaka na oh
O diembeli Karine na ba live na ye, ba buzz na ye. O ça va émission na Karine. Papa tu au cap, le pas tu pe cap. O compte le ko na poto o kota makam o etaliote. Ba no kota makam o etaliote mama mari bongo lo koti. Makam ya munene wana ya Juvenal libu metonda soki ba nini o koti. Etalaki yo. Tellement olinga mobali mo long mabe koko yango bomba ka ngam ko no bala ko na so mobali nanga pona la balité na célibataire mais célibataire moro en processus d'être engagé na un processus ya ozala engagé maintenant na comme engagé tim comme qu'on a comme engagé et mobali nango ozala l'homme le plus heureux du monde et de la chroniqueuse à liboso. Ça veut dire que nous avons des batchs qu'on a une photo mobile dans la cima. Bon moi l'homme selon mon cœur mobile a gagné mon thème malanga. Pour la bis ba chroniqueuse pour tout ba mambo bolingo et belle ba papa ça la confiance. Est-ce qu'on a dit moto lingi a personne confiance. Eh niveau dans que nango pardon pardon. Il y a Dani Mouyenge l'homme du milieu na Paris. Babi Georges Lubomo na Dallas, mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas. Muku na bango nyonso tout. Pamela Chekola. Oza na poto oui. Et loko nini ya malonga yo so lati na poto na pe ningisi atanga yo motema. Obeti pe na forme ko na tali pe na eloko asuma ko na nini na Château Rouge. Te openza asumaka ngo asumaka pa vie na ngai dadi mabibi neka kenaka ba italien kala biloko akene ko somba biloko dadi mabibi po dadi mabibi ateka ba pièce. Eloko moko te olata ya malonga. Ezate. Mais aussi OK, au moins n'importe quel biloko c'est commun. Donc babilo mo ba boki na balabala jusqu'à que le côté ngo betango ka faire makasi. Obilo ba ko sentir ngai. Ngai na oyebisa yo esengo libala eza bana tika ba clash tika ko finga batu omoni ngai mimi nazo ba conseil mingi ya maman Angèle pesa ba conseil belé na rompo luputa maman Angèle balanga non je mima mwana ngai moni il faut au-delà la fierté sur le lobo ça la musala o mobala te oui mais il faut que bali pesa mobile no valeur tika ba buzo ba musu ya internet na ba mukonga na bala na tiki ba clash na tiki ba bombe na tiki ba ondika o epasuka na tiki et comme ça. Voilà, bonjour, très chers téléspectateurs. Merci de nous joindre. Eh bien, je suis là. J'ai mis Maïbé, le groupe de la presse congolaise. Parlons un peu de la politique. Martin Fayulu. Dans le cas, boye kaka. Français belé, hein. Na le quoi Pamela Chekola te o na poto ba démo na français au sala ngo répétition soko au sala clash na tango ba ningo répéter mo lo ba lelo wala lo bango lelo ba ningo répéter ngo pour na tango est raté ata mukiete nga za le quoi yo te donc ça dit que nga na mu toucher la tête na niveau moko ndima te kaka biso ta ba lunette ba mettre Gims net nga mettre Gims na ta ba lunette pour natanga la bougie, natanga la mouine de pétrole, natanga la torche, nga. Courir natanga la torche pour que l'objet dans l'interro dans l'examen. Donc il est tellement le kanga niveau. Parce que c'est un j'ai maman il est parce que le niveau et puis ça prend des bon mais. Donc il est le qui. Na le quoi le te chocolat. Wendo azalaka nanye pa na yo relation na wendo. Odo memba non poka ndaka libala o memba non makama bena ndaka libala nini bana bakoya te nini babeli famille bakoya mboko na province bakoya mbote makamu mabe bino bana bato bobala bolandaka bato babala te Karina bana ete ebele baza babala bango te kolanda bango te et puis yo zo baza mona osambelaka mais pourquoi odo fingi leketu na voice o fingi mama ba leketu poani on a la mona nzambe nga na sambela mo fingi leketu mama na e pourquoi heureusement leketu moi na mayele leketu habité nga na fingo te pona bien éduquer na mal éduquer le quoi yote yango leketu fingi yote
Ba bon séjour à leke depuis la Chine, babi Chine de makambu. Leke tu donc 14 la ka retourne yo pour décembre à au côté là-bas on a Paris, au côté là-bas on a France, au côté là bango. Babi année oyo mutoti kala azate, biso tout ka boy, li papu ka boy. Donc okenda. Donc toton di sa France wana. Ti président en France a déclaré non ba chroniqueuse bolé ici ba chroniqueur bolé ici ko ya en France comme si France ndembo kana bino na ebi to comme il a combien de minutes pardon 17 donc et dès que moi on peut expliquer à Pamela Chocolat ba gero luka skolu ko na bata mayele Pamela o se pesanga po o finga na bato ngala ba mukolo mta o finga ba star na nga mboka na nga a mona nga mukolo mta o finga héritier pa push ngala o ya mukolo mta o finga we a son igwe de la forêt mukolo mta o finga omoni bato bakao bato abi o bino ko mukanga mala Karine na finga we raté Karine abi ke non oza koko ta ba bintu ta koko za ndeni we a son na koko parce que le soki déplique azana ba musicien ba musicien ba benga we a son koko. Oui, raison ce qui n'est toxique comment tu Fabregas ba misi ba benga we rason koko taka mutoka bina filet ada koko we rason to que na niveau vibrateur ba musicien vibrateur ba benga we rason koko même vibrateur ye moko da mwana ya Fabregas a benga we rason koko ba musicien ba benga we rason kokolo siko yebisanga so abina mtu mwa akoko ba fingeta bo linga koko balusa makamu pour créer mutu polémique ngai na côté la leader na ngai El Hey Mago na côté la nani maestro na côté la Watanabe na côté la le padre na côté la bastar na ngato mboka langa musala nga na sala yango wana voilà pour la clore message na lancer na Pamela sozo la ndanga sala nga plaisir poto elle ngo suka mokite fin du monte boka te so ke poto ne bomoni ke fungo la poto blum bosimbi yango yo kene ka 20 m so zimu kandate yo no kene poto 20 o va na kana ba foyer o ke va na ndaka batu na sima batu même so ngana ke poto mo na ko va na ndaku na nga même so ko ke na ke poto we mba mo na zui ba benga ngo nini mba ba pesa ma mukanda na ke poto mo ya sigma na bino mais na zana ba opportunité ma kambebele na zui toi différent toi vraiment différent. Voilà, merci beaucoup de comment vous chuter. Merci. La kisangai ndakunayo wana solo beza ndakunayo. La kisanga chambre là la ka toilette, cuisine. Pour la confirmer que ndakunayo de 1 de 2 la kisanga photo mobile na yo ya koko. Nata soka da la forme bilongi nini. Soka da koko, soka da gêne pour bomba ke moi trop. Et puis ba français le ba wana mabe créer lenga ba momo bien français tango koloba et ça la makambo. Tika odiembe na kombo ya Karine wade na poto bima na ndenga na yo sama na yo tika komba Karine vanda et puis tika ko finga Yvette Kalombe ka diembe la Karine po diembe la Karine na kinawa odiembe la yeso ka sali ba base na yo la mukela ngo tango ye oye na mbongo te a Melisio a leso ya personne mon transport. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Je dis merci na cadre oya bibiso chez maman Angèle na donc na rond-point Luputa. Voilà, côté, hein, so côté pendant le puta 78, mon papa Iba no mon tonton auto le canal oncle langa quoi, vraiment quoi. Donc Iba no mon tonton Didier, mon tonton Louis Charles ba nakonanga. Ba to le kabonde ba bana banda la solo pour beto l'histoire bandal ba Iba no wana. Donc chez maman Angèle sokoye masanga malele. Nous tu as bien. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui cette session. Abato so soutenir ngai maman na mikolo na kokate téléphone nzambe Japon ebenga Chine ebenga mboka mba benga boyo suki Tchécoslovaquie Tchécoslovaquie za wa oyebite oh tu m'appelles depuis quel pays oh Tchécoslovaquie ngabi yo kaka ngani mna bato ngo benga bongo. Ah, c'est na comme world ko na comme international. To c'est na comme yeba na internet ah non les kana ba mo na ngondé le côté. Ah, on dit gros bébé de la presse star. Oh là là, c'est qui to comme star.
et tout qu'on a commenté ba finga kayo et tout qu'on a commenté ba koza o le quoi maître Gims taka ba comparer la maître Gims taka maître Gims a star mnes ko comparer la maître Gims a longola lunette te ngapela longola lunette ta niveau bokela nga word bokela nga likolo na lila makasi na CPM no vraiment fort voilà voilà to kabwana biso na imana ndio mo boy Karine Mokondi alela banzoto nzoto je mimai bele alela banzoto nzoto talanzoto talata ndio msusu azalaka comment ni adefaka kombo nanga c'est le passé azalaka yeya nanga c'est le passé ngana esito bebana likambo yango nini ngana esito kabwana olandelaka ngani ngana esito bebana après asuka sko elilingi ya mpamba elilingi ya pama Marie Bongola otikali elilingi ya mpamba to mona ba foie to mona ba poumon to mona ba estomac po ozesuna loko te na kati Marie Bongola elilingi ya mpamba Lilingi ya pama Marie Bongola na tiko fingo ti opekisa bandeko na batiko benga nga na ba menace baloba na nga ke o ba kangisa nga mukolo ba tiko benga mko nga pe na tiko ba komule Marie Bongola so o kotina ka ba finga nga o lakisa nga video o nga na fingi na kombo na yo o papa na mama na yo baloba babota po nga na za mwana soda na yebi mibeko ozo mona o na yebi yango très bien na za mwana na bota na fa ba soda colonel Wakazaka colonel akufa na tanga Mobutu papa na nga moko ninga zaka soda mon papa est major vous comprenez donc major Boni Saïd Ibele c'est mon papa donc ngande na abona bi mibeko le quoi yo commencer ba menace bande ko ba benga ba finganga o laksanga video o nga na fingo na kombo le botela yo po bakanga na kombo le botela so fingo nanga Jemima Ibele bosekola tayo kuna maître Gims tayo kuna za na sida tayo kuna za boy oza ndumba na kangi so poten kombo nanga solo mais so fingo nanga yo gros bébé yo oza maître Gims no kangi so tem po benga gros bébé ba tuna papa maman yo comme le gros bébé laksa mukanda ten aba comme gros bébé ten donna na tort le quoi na yebi beko ko o kangi sanga tipo na olengo pété Congo ya biso nyonso et to na mboka fachi donc état de droit donc to sambara bongo quoi to kenonga bongo Marie Bongola voilà on se retrouve prochainement merci beaucoup à l'œil de ma caméra merci beaucoup à mon boss JB Koumalou le vrai pétrolier de Dallas merci beaucoup à Georges Luboma na Dallas ma femme nanga tout bolinganga abonnez-vous massivement à la Congo Victoria Télévision parce que maman beleza ya kitoko merci à maman Angèle ya mibiso donc ngala bando ya a potala niveau na so keyo pardon Madagascar ozaka mboka moko ata babi ngala kende kuna na nyongo no yate akabi ke no ya na Madagascar na ko ya ngate na kufa na Congo sikoyo oya beta laki match na mboka oyo okokota la mboka ata combien de fois voilà 3-0 voilà score nanga so na échoué boye bisinga so pe na zui ya so 3-0 potina ta ba flirter atama ba nini esanga bien esanga vraiment kitoko voilà na sa peka SOS donner na zaboye batamita malamu donc na la besoin botina nanga micro botina nanga ordinateur botina nanga caméra nini su botina nanga na bini micro na lumière dans notre sengi nanga ba tout ba l'engagement le gros de la presse ba charge botina nanga caméra micro ordinateur ba pile wana pour ça c'est bon on se retrouve prochainement Darcel Easy merci pour la montage c'était Jemima Ibele le gros bébé de la presse congolaise ça n'est fini bye bye donc merci sur la mamba site c'est totalement mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mukonja bas il y a 001 blague télé loi sur le biso makambeya Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mopepa siga yana mama mnaona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen
toza ensemble quoi. Total Victoria TV ya bino sida bilela confirmé nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank toza ensemble sida bilela na ndenga indusa Victoria certa amen. Tchiki